Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso ba bolinga maman Elia Nitu na pesi bino mbote mingi. Mbote mingi na ba bangai. Bino ba nyonso bolinga maman Elia Nitu. Bino ba nyonso bo séparer na émission pour préparer nous pour le mariage. Ndeko seko oza abonné te na singa na s'abonner na Elia Nitu TV. Bo s'abonner na Elia Nitu TV bo kuta makambo kitoko kuna. Bo kuta ba émission ya bilubu ezali, bo kuta ba émission ya conseil. Et bobo santé maman Elia Nitu azaka na musala na yasa la service traiteur et décoration la provide bolimbi sangaya na kokosolaka parce que nazo sala pilipili oyo eza pilipili botala ngai pilipili na tokisaka yango boye nazo tokisa pilipili na matungulu na ai na tangawisi na mwa kibor na boki na kati ata na koso bokanga motema na cuisine yaka abongo oyo bomoni bolimbisi oyo bomoni eza mbisi ezali nzombo na sukoli yango kitoko makasi na kati matungulu na tie na kati boyebi mfumbwa asanga biloko mingi te oyo ezaka mbisi kaka ya pamba apesi elengi deja ya mfumbwa bomoni mbisi eza nzombo na tie matungulu na kamati na tie yango mwa cube na kamati na tie tomate na tie nzombo na mwa mungusu mukeme nzombo eleki ebele nazolambela yango mfumbwa yango na sina sokoli deja kitoko yango nazokende olambela omoni mbisi ya mwasi azanga mbisi na ndako te bokali solo na betaki bino mama oyo asenga mbisi pa ba voisin faut pas kozanga mbisi na ndako boko remarquer que mikolo na koma kolamba mbisi na nga naza kotia yango nazotika poso ya nzombo surtout kala nazaki soki nazolamba mbisi omona longoli poso wana ya nzombo mais pour moi nga mama je ni monga biabi makopa biso bangala tolambela yango boye te lengi ya nzombo evandaka nde na poso yango leo na olamba mfumbwa batia mbisi te na olamba mbisi batia mfumbwa na mopanzi naza na bakotis na otokisa yango boye natia yango citron nazolongola yango na moto nabwaka nano mai oyo mpo ndenge eza boye il faut obwaka mai soki otokisi babiloko bafime oyo mai il faut bwaka yango voilà nazotokisa yango ese toki nango très bien natiaki yango jus de citron sikoyo nazoboka mai wana après nakozongisa yango na moto nazotokisa na biloko oyo fumbo eza à côté pourquoi parce que mbisi eza nanu makasi soki natie na mfumo na mbisi na biloko nyonso mbala moko fumbo akolemba akobela mbisi akotikala makasi alors na préféré natokisa nanu mbisi na nga boye na baingrédient na nga nyonso etoka bien soki ekomi pe na kolemba nsima nini nakosala nini nakozwa mfumbwa na ngai yango nakotia na kati mfumbwa oyo naolamba na mafuta mbila me nakosangisa yango mpe na huile de tournesol naolamba kaka na mbila pamba te nakosangisa na huile de tournesol na kati ya mfumbwa awa nde enga libale pilipili oyosalanga makambo donc nde nayebisi bino ke mbisi na nga mama egeni monga yebiseki nga ke nananana makopa nzombo elingi na ezaka na nini na poso yango wana nakomosala nzombo na nga na poso oyo ezali assaisonnement na bongisi mpona ndenge na assaisonné Thomson na nga na skola Thomson na nga très bien assaisonnement oyo bomoni ezali nini ezali biloko yango eza litungulu eza ai eza ndembi na gingembre oyo tobengi tangawisi après na tiango bouillon moni bouillon ya jimbo nsima yango natie mafuta mwa moke na kati natie na mwa moutarde na kati yango nde bomoni esali sauce oyo sauce nanga oyo yango na assaisonné nango Thomson nanga bomoni mpiodi tokola na mpiodi Thomson mbisi ya la mer yango tokola nango mpiodi na biso biloko nanga oyo nabongisi oyo nakozwango na tiango na molangi nabombi yango na conserve yango très bien jour mosusu wana na posa kosala mbisi na konyokwama te nakozwango mbala moko nasaleli eza kaka ndenge tosombaka babiloko deja nde tosombaka aye na tangawusi deja batuta banika ela ndenge nga mpe nasali assaisonnement na ngai ya mbisi na ngai natia yango ndembi natia yango bouillon ndenge nayebisi bino bolimbisa nga pilipili osanga likambo voilà sikoyo nazobwaka mai oyo eza na kati ya bakotisi oyo nazobwaka yango apres nazongisa kotisi na ngai na moto voilà kotisi na ngai yango nazongisi na moto nakomi kosala nini nabandi kokalinga kotisi na ngai bomona tokisaki yango na mai natiaki yango jus de citron natokisi yango nazwi mai wana nyonso
na boaki soki okutango okango mpenza oza na goût ya citron na boaki yango natiki yango ekalingama entre temps nango kata matungulu mpona natia na kati ya bakotisi na ngai eya biloko moko ya posa ngai sheri moto asengai ngai eza eloko ya posa mama e soki ntongo etali tuna papa sheri nalambela yo nini wana azosanti mpenza kele nga mpenza na bala mwasi oyo tuna nga soki alambela nga nini ce n'est pas donné à tout le monde bamama nde bomonaka ke mobali na batie na kisi bakisi yango kaka yango biloko mwa mike mike oyo ezangaka basi mingi ya koyeba kaka kotuna mobali na yo na ntongo papa lelo kolia nini to wana poto lauku lelo oyo lemiali biloko ya kolia nyonso eza nango omoni mbisi yango na bandeki kotokisa nalingi elemba malamu elemba makasi mpo ngai fumukanda alingaka biloko mbisi ezala makasi te po elemba nde lelo nalobiki nazolamba mbisi batia mfumbwa nango eza ebele te mbisi na nga nde eza ebele mfumbwa eza mingi te mbisi ezalaki makasi boyebi mbisi nde natiaki yango kaka na mwa mai kaka ya moto na mungwa yango misaki yango te mpo nde natukisi yango boye gu nyonso tu ya mbisi eya na kati oyo thomson oyo eya na elengi makasi voilà mbisi na biso etoka nanu mpona kotia yango mfumbwa mpona yengi mbisi na ngai elemba nde nayebisi bino tout à l'heure ke assaisonnement ya mbisi ya thomson yango bomoni ndenge eza assaisonnement kitoko makasi botala ya vraiment kitoko natia yango citron natia yango tangawisi natia yango ai natia yango litungulu natia yango ndembi nakamati natia yango bouillon yango bomoni esala ensemble mpona mafuta na assaisonne mbisi na ngai oyo etikali nazotia yango na bocal nazobomba nakoyamba bapaya na nga famille du cœur awa samedi le 20 nakosepela mpe nasala bango mbisi mpo ya thomson eloko bato baliaka na bango pambapamba te nakosala bango mpe mbisi alors bouillon oyo kaka ekoservir nga samedi ntango nakoyamba famille du cœur bakozala bango nyonso tu te vi situation sanitaire oyo toza nango bakozala kaka 3 couple na biso moko bakolo ndako esali biso 4 couple voilà mwasi nzungu mwasi kolamba bayekolaka kaka nde nayebisi bino on apprend tous les jours moto ayebisi nga ke naboka suposa mbisi te eza mama Eugénie Mongai mpo mama Eugénie Mongai ye aza mwasi ya mongala ya solosolo abi makopa koloba malembe la douce elle est belle sans maquillage makopa elengi ya mbisi wana ezaka nde na poso makopa nzombo kitoko nde ezaka nde poso kobokaka poso te moluba oyo bomoni ireng nange ezokalingama kitoko matungulu yango wana natie matungulu yango ezalaka deja na mungwa mpo kokeba na tension ezalaka deja na mungwa kolinga kosala yango su te natie matungulu nanga ekolembalemba soki ndenge nini te ndenge natie matungulu nanga boye c'est bon matungulu nanga ça va comme ça nazofinika yango mpo ebota mwa mai yeme te yo oyebika nde ebota ya mai nazofinika yango mwa moke ebota mwa mai elembisa matungulu kotia na micro-onde te mama kotia na micro-onde te bamama mosusu akozwaka baspire ngo nde eza bo biloko yango eza nango ya koyite se ebeli nango atie na micro-onde mama sukola yango tia yango mai ya moto tia yango citron otia yango na moto etoki ozwi mai ya moto wana obwaki yango nsima otiki yango etoki moke okalingi yango otie matungulu soki otia bikilakila nyonso oyo olingi otie na yo me ngai natie na kaka matungulu pour le moment voilà oyo moutarde na chesco moutarde na kati ya bakotisi na biso ekopesa goût moko boye ngai natie moutarde boye matungulu nanga elembi makasi te voilà matungulu elembi mingi te kotisi ebeli nango tie moutarde epesa kotisi na biso goût moko kolembisa matungulu pete non kolembisa ngo ndenge wana te matungulu etikala mwa croquant ntango otia yango matungulu okamati
ofiniki yango pour que matungulu esa nini elemba. Voilà, cotisse na biso ebeli. Nabakisi moutarde na kati ya cotisse, ndenge eza na cotisse ebeli ekomi prêt à manger. Voilà, na otala mbisi na ngai soki elembi. Ba mama, soko oza kolamba, oyebi koza mwasi libala mama, linga oyeba biloko nini mobali no alingaka kolia, pe alingelaka yango ndenge nini. Bongo nini azotokisa mbisi, po mbisi ezalaki makasi. Soki mbisi oyo nacheka na mfumba mbala moko na makasi ndenge wana, ata mfumba ebeli mbisi etikali makasi, mobali nanga akolia te. Akolinga te mbisi ekotake na minu, mbisi ekangakakangaki na minu. Yango bomo loko na monaki ke mbisi eza makasi, na preferaki na tokisa nanu mbisi nanga. Soki mbisi nanga ekei na kolemba, po biloko na olambela yango mon amoureux de Marie. Soki mbisi nanga ekei na kolemba, wana na kokamata na kotia mfumba nanga na kati ya mbisi. Mama nyonso yeba kotunaka papa, chéri, biloko na lambi eza bien. Soki chéri abilelo mungu eleki, prochainement so lambi kitisa mungu. Soki chéri alobi ke mungu eza muke, prochainement bakisa mungu. Tokomaka kolela bacha mobali nanga na kisi. Mobali nanga kenda kisi yango. Koyeba kaka kolamba, koyeba loboko, kolesa papa na ndako malamu, ko respecter papa, kolinga papa, lié sacré pe kuna daga gauche droite d'autres grand point partout. Yango nde sala kaka libala yana makambo nango eza na ba principe. Libala eza na ba secret belé mama, soki nanu oyebi secret libala te mama, obandoka bwana mibali. Soko oyebi secret libala, ba biloko ya mike onde secret libala oko maîtriser libala, bokosima nzete moko kosala nini akokunda moninga. Mama voilà, na moni mbisi nanga niveau ekomi, c'est bon. Siko ata na tie mfumbwa bakobela bango mibale nzela moko. Na pesa explication malamu na lobi bien que soki natokisi kina no biloko liboso natokisi mbisi na ngai na matungulu na tomate. Natokisi yango nangaki elemba po ezalaki makasi. Po ngai mon amoureux de Marie alinga mbisi makasi te na biloko. Soki mbisi eza makasi akolia te. Et alors, ou bien bando pona mbisi acha de côté, mais lokwa na lingi alia bio, ba mbisi eza biloko moko ya bio. Yango natokisi yango nano elembi siko na tie mfumbwa. Nana lobiki lelo kozala mfumbwa na kati ya mbisi. Mbisi eza ebele. Mfumbwa eza nango ebele soki ndenge nini te. Mbisi eza vraiment ebele. Tomoni yango yo. Voilà. Yango yo. Na balusi nanga yango, esangana nango. Po siko ebela ensemble. Mfumbwa nanga na kochanga mafuta mbila mukie, mais na kochanga huile. Mafuta mbila na kochaka mo mukie penza litanga. Na kochanga nanga mafuta nanga ya huile. Litanga mafuta mbila, epesa biso ka couleur. Mama biso moko abenganga ka po a remercier nga mama ni tunasepela ki vraiment ndenge ufinaki mbisi na nini mwamba na kati ya mai ya moto. Yango mwamba nanga na fini na kati ya mai ya moto po sa nini ezala bambuma te na finaka déjà mwamba après na tchango na kati ya biloko na zolamba. Bon oyo ezali mbisi mfumbwa na kati ya mbisi. Mbisi ebele mfumbwa mukie. Na mopanzi na tia mafuta nanga na moto. Na osanti ke mafuta nanga esi ezui moto déjà. Ndenge na kalinga mbisi. Mbisi à la mer, Mpiodi Thompson. Voilà, fumbo yango yo. Mwana na lobi fumbo muke mbisi ebele ndenge nga na sepelaki ya. Fumbo eza mingi te mais mbisi nde eza ebele tolamba. Mbisi batia mfumbwa. Mfumbwa langa eza pete. Boyebi nga biloko nanga mingi wuta ya Kinshasa. O na lambaka oyo wuti epai ya mama na biso. Na wenza gambela ye mutaki na mfumbwa oya pete oya sika. Na tiki yango sikoye toka mfumbwa ya tellement pete ya ofaki na sala bongo toka muke simana chango mwamba. Entre temps kotoyo nacha mafuta nanga nacha mbisi nakata mafuta na yoki ke mafuta ezu moto peza makasi. Bino moyebo ke za te menga na yoki moto eza makasi na dimine na moto po mbisi nanga ezika te. Na dimine na moto pona mbisi
ezika te po moto wana ya mafuta loko eza makasi bosoka na tie la non seulement mbisi ekozika yo moko mpo okoki kozika mpo mafuta ekosala nini ekosote pourquoi parce que assaisonnement oyo lokola eza na mwa mai na kati mbisi akozala na facilité mafuta ekopumbuka bilombo oyebika o mwana popi ya mokolo ya bato ya papa edo diawakana ya mete na ngai na toulouse ya papa edo so mwana popi aziki mabe te ya mete o mwana popi ya mokolo soki aziki mabe makasi mwana popi ya mokolo akozika te so aziki ozala vraiment mabe makasi yango na dimine nanu moto ekita nsima natya mbisi na ngai na kati matiti langolaise balambaka kaka matiti langolaise batalaka kaka bayekolaka mpe ka on apprend tous les jours liputa eza nango kaka moko mekangeli ka nde ekeseni mama bomimbo kae voilà mbisi yango wana nakitisi moto ande bomoni yango wana moto eza vraimen ya kokita moto ekita nsima nde nasali nini nazongisa fo komibatela kozika te fo koziki mabe fo kozala prudente na cuisine epuis oyo ezalaka mosika te mpo ezala pembeni soki ozolamba moika moto ma ofiniki mbala moko mpo omibatela ozika te. Voilà ba maman ndenge kaka nalobaki ke nakotia kaka litanga ya mafuta mbila moke kaka mwa litanga kaka litanga ya litanga mais nakosala kaka na huile de tournesol nde nangi nalambela fumbwa na ngai litanga yango wana totangisa voilà litanga kaka mpona mwa couleur moke mais nalingi nalamba yango na mafuta mbila mpenza te huile de tournesol nanga yango wana voilà yango natie na mfumbo na ngai huile de tournesol après nakotia mwamba na ngai yango wana natia nano kamera na ngai na mopanzi comme ça natia mwamba na kati ya mfumbwa omoni natia siko mwamba na kati ya mfumbwa na ngai voilà yango wana biloko na ngai imoni yango koto pe mbisi ezobela sozo kalinga bambisi za na kikalungu na kitoko za na tefal kikalungu moko ya bien oyo eza biso bambiaka na cuisine biso bambiaka makambo nde makambo na biso soko olingi oyekola kolamba mama on apprend tous les jours kende okende kosabone epai ya mama la grâce cuisine molambi monene okokuta biloko bilubwa ndenge na ndenge eza kuna olingi oyekola susu oameliore kolamba na yo kende kosabote na katika pesa tv okokuta ye mpe elambeli mpe modele na ye mpe olingi oyeba biloko bana bapoto to mpe ya mboka na biso kende kosabone na Kiki M Grâce TV bayekolaka kaka on apprend tous les jours tozana mpona kose compléter kobosana mpe te ye mei la queen madame maman ele ya nitu kobosana te la reine mère mona popi ya mokolo Eliane Nitu TV bosabone massivement oyo deuxième maman na bino bosabone massivement na Eliane Nitu TV. Voilà mfumba na biso yango oyo mfumba yango oyo ebi mfumba fo balola epo akangama na seta zika te o mosala mfumba yango oyo balola toza kobalola kobosana te moto mpe eza ya kokita kitisa mpe moto atozobalola moto so eza makasi mfumba akozika kitisa moto balola me moto eza ya kokita ala mfumba yango oyo
Voilà. Fumbwa yango balola. Zo balola. Fumbwa na yo azika te. Kotoyo pe mbisi yango wana ezokalingama nango malembe. Mbisi na biso yango nde ezokalingama nango malembe. Thomson yango wana ezokalingama malembe. Abacha talikile ngayo na makusa nazolamba mama nazongilengela ka ndeko na ama Chantal. Fumbwa na biso yango wana Yamare pa lumbu batala aka bayekola kaka tuna mobile kolia nini oyo anga senga ba kotisi yango wana kotisi yango shera senga kotisi yango yo nga na kina posa ya mpiodi mbisi à la mer. Voilà, na continuer kolamba kala te bo mona biloko na biso na kati ya sani. Voilà, fumbwa na biso yango yo Quand on a dit bon s'abonner massivement, abonnez-vous massivement na Eliane Nick TV pour que vous rattrapez ba émission te bo rattrapez ba matin ya kitoko ba matin ya maman Eliane Nick za wana bo rater bo s'abonner massivement na Eliane Nick TV pe na ba chaîne nyonso ba ndeko on na ebisino pour que les bo s'abonner ba maman bo s'abonner. Bon partager après ben émission sur autant l'émission au moins c'est ici au comment tu partager na ba WhatsApp na ba Viber partout bon mon fumbwa na ngeni ngende kobela elo on la kisi fumbwa ngende kobela yango wane bandi ko bota mafuta bon mafuta na on fumbwa zo bota na ya mete yango te ya ala ela kisi ke fumbwa komi ko sa nini akomi kobela. Bon, na balisa fumbwa kala te bokomona fumbwa na kati ya sani na poisson na nga na sani na baspiring na nga na kati ya sani bakotisi. Voilà, nakanisi bomoni kikalungu na nga yango yo nasi so kalinga mbisi. Maintenant qu'est-ce que je fais? nazolekisa mwa matungulu mwa moke na poêle mwa matungulu ya na kikalungu tungule le kamute na kikalungu kotoyo fumbwa beli ololo na misu kaka yabe azaka yetu lomba moni yoko yabe za mtu nane kutu mundibu yabe ya moni fumbwa ya bandibu ezaka boye yabe ya posko mota muluba mutalambi yango. Voilà, fumbwa na biso yango na kala te na ocha yango na sani pe na olekisa mwa matungulu moke mpona bokosala mbisi nanga mwa soso ya moke oyo ezali assaisonnement ya mbisi gu eza wana na kati nazosopa yango na kati ya matungulu nanga awa naza kotia yango na kati ya matungulu alors tout à l'heure bomona biloko nanga ndenge nini nakotia yango na sani. Voilà biloko na biso yango oyo ebeli bomoni o ba kotisi na biso yango oyo bomona ki ndenge na salaki yango soko landi video malamu komwa ndenge nini nalambi biloko nanga. Fumbwa na biso yango oyo bomoni fumbwa yango oyo fumbwa na biso ebeli kitoko eza vraiment très bon ana mopanzi poisson na biso to bengi mbisi à la mer Thomson na biso Thomson yango oyo matungulu analekisa ngo na kikalungu na sopela mwa vinaigre na lekisa na mafuta mais eza croquant eza nango mute eza croquant na mopanzi naza na kwanga na ngai yango wana safu ya periode nango te mais nazoki apolo kwa bomoni biso ba Congo soki tozolia mfumbwa il faut safu azala na mopanzi yango tina nazoki moni kwanga mwa kitoko makasi mbisi na ngai ya mobeso yango etikali nazozwa yango ndenge ezana na chiki yango na mai na chango na mungu eza mungu donc mbiso kokoli yango ya mobeso ka boye eza vraiment très bien salé eza na mungu nazozwa yango sikona cha na kati ya ba sac congélation kwanga nga mungu etikali na mopanzi awa mwana mopanzi na mwa tubercule na nga yango wana. Voilà, nalobaka on apprend tous les jours nga soki mutaza pembeni na nga ayebi kolamba te c'est que ye moko aligné na été
soki mutu aza pembeni na nga eke asimbi libala na ye malamu te seki ye moko alingi na ye te. On donne ce qu'on a nga napesaka bino oyo nga mama Elia Nitu nazalaka nango yango oyo ngai napesaka bino. Bomwenga nde nalingela mfumu nkanda. Ngai kaka boye. Chéri lelo kolia nini? Soka bile na kolia loko boye. Mbangu na lambi. Chéri lelo kolia nini? Soka bien na kolia mbangu na lambi. Voilà, loko na ngai yango oyo. Moni yango wana. On apprend tous les jours ba maman pour partager vidéo surtout na ba jeune fille na biso ba yekola kolamba ba yeba kolamba pour boye bibino mo ke ba jeune fille na biso ba balaka mingi bano ba wuti na Afrique. Oyo nga mona benga ba blédard ata ba silikaka mais ya nango bongo to changer histoire te. Bana na balinga kolia malamu. Alors bana na biso problème bazaka nango ya kolamba balingi kolamba te ba yekola. Botindela bana pour partager bana basanene ba yekola. Merci beaucoup na bino nyonso nde bo disposer ata na bino pona kotala nga to pe pona koyokanga kanelo ba ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamba kalusaku muna nzamba ni beshinene bana betu bons. Balamba kaka ba yekola kaka. Bye bye.